Mama, 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 Mabiesta TV. Mabiesta TV. Bonjour, bonsoir, na ere écoute libino, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, ngande kuna bino Mabia Star TV, balobi lelonde eza lelo, na sengi merci na nzambe tata oyo, asali ke ngana bino tozala yesusu na mokola lelo, nzamba lola azwa lokumu, na bosente kopesa babone na ngana stumbote, o nesu basabone, na o pa kotala image ako sabone. Merci beaucoup na Christopher Songo, balobi wane kolo loko, ba o bozo soutenir Mabia Star TV, sans oublier na pesi, balobi Gino l'homme à la taille de Jésus, na pesi papi mokonzi mbote mingi na kati ya Paris, sans oublier na pesi dadi ilenda mbote mingi, babi lelo toza na kati ya Paris, babi ka na cadre ka ya service, na cadre ya musala, balobi lelo nde ezande lelo, nasi bozo mona ngai moko te, naza na vie na ngai, ngai na ko se présenter, yete ma yemo ka koloba baza ba vie moko o bazo soutenir Mabia Star TV à partir ya Paris, yemoko akoyi ko se présenter. Voilà, merci beaucoup Mabia Star TV. Donc, on a eu comme on a eu Yasmine. Et puis, on a Paris. Donc, Mabia Star Ali, télévision, où est soutenu la mission de musique à partir de Londres. Beaucoup la quitte à Paris. Donc, qui vient, dans la prochaine émission, bon, ça va, c'est pas un problème. Après, on a après, ça, vous voyez, son bien. Donc, voilà. Merci beaucoup bandeko boyo qui vient na Yasmine balobi petit frère à Jésus nasi alobi eloko do baza ba vient na kati ya Panama donc mabi ya kwera na kati ya Panama bi ke ba vient na ya pop bazali ba vient na ya kati bazali o ba soutenir toujours Mabia Star TV yo na bibo s'abonner massivement balobi makamba bien ezali ba seigneur ezali makamba bien ezali lelo bandeko na ngai bomoni nga na zanga moko te na zana le bogare na kati ya plateau Mabia Star TV bozo mona kaka mobala zongenga na ndenge moko ya mukete lelo toye awa kosolo na vena biso Yasmine. Bonjour Yasmine. Bonjour Mabia Star TV. Na sepe comment na yo? Petit na confiance. Vena nga moko. Oui na mabelete. La kiti na mabele. Voilà. Donc au pendant petite sœur on va soutenir biso Mabia Star TV. Merci beaucoup. Na musika na Londres le va quitter biso. Voilà. OK, sibinga lelo na yo kokuta na yo to sur l'émission. Oui. Na bien que au passage ba maman moko ya passe vraiment na moment où ya ba coronavirus oyo et frappa ki yo. Yango bandeko to ba mona ki image moko na posta ki otindela yebiso na hôpital ndenge ozaki na hôpital et cela ki ba tuma passe moi mingi. Ba tolba ki la star est-ce ko okede okoko kita sur le terrain te na kata Panama o lukela biso vieux Yasmine otine ba question a ba no répondre donc na ba question a ba fan na ba komela kana ba no répondre na ba no tino ba question yo zaka na pona ko répondre biso voilà question libose zali boy yebisa ba to internet o wuti koleka na vi ya ndenge nini donc on a frappé na coronavirus et soit qu'il a partir le 7 mars na kena urgence basali na test bamoni ke naza atteint babi bon makambo yo biso tokoka ngo te il faut to transférer yo na bahôpital ya minene babengaki sami eza service moko médical bazinga batransféré nga ntina hôpital wana pitié la salpêtrière. Ok, merci beaucoup leki ya Jésus question mibale ezali ebandaki ndenge nini mpo osenti ke oza na ba symptômes ya coronavirus ebandaki yo ndenge nini obandaki kosentir ndenge nini na nzoto na yo? Bon moko ya liboso na bandaki kosentir ba fièvre forte donc ba fièvre makasi ba 39 ba 40 après apeti na monoko esili goût esilinga na mai na bango te respiration ekomaki kokangama donc opema mais souple ezobima bien te nzoto passe partout na nzoto passe vraiment donc dans na ken hôpital batuninga babiloko wana tunesi bango nazoka bango accompagne directement ezalaki symptôme ya coronavirus. Merci beaucoup ozo répondre vraiment très bien vie na biso Yasmine azoloba tellement eloko na poka lelo babi partager image oyo babi Achille Kapesha babi docteur na ebité au moni déjà Yasmine na kati apana maso ko kota ba commenter bo partager image oyo et ko sala biso bien makasi question miso tezali boye au sala qui combien de temps na hôpital? Na saki 32 jours
32 jours, wow. Donc on a le 7 mars, on a dit le 14 avril. Wow. Bon, bah, conditions à qui dans l'hôpital. Très très difficile. On peut expliquer ça dans quelques minutes, please. Donc, hôpital, surtout au commis, bah, que nous moko na salle. Alors, bah ça c'est notre test. Bah ça besoin de prise de sang. Bah tu là, bah que bah ça avec l'examen on va aller après bah on peut ça ensuite. Wow. Ceux qui va monter que bah kangiyo oza positif na coronavirus. Mbala moko bah na ngonga na déjà pour tout respiration bah na oza sous bien bien. Wow. Alors, bah quoi bah ça na directement comment. Wow. Na côté comment. Bah endormir ngai. Et puis, bah, c'est une intubation. Intubation, c'est-à-dire que tu as un tuyau et que tu as un poumon. Donc, tuyau, tu as un monoko et que tu as un poumon. Après, comme tu peux avoir l'oxygène. Wow. Voilà. Dans le moment où il passe vraiment. Très difficile, sauf que tu as un temps au côté. Wow. Donc, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Ok, c'est bon. Question, monsieur Ezali. Est-ce que au monde qui peut baser na yo na hôpital kokufa na situation et baloko sala yo ndenge nini comment baser na yo ya mbete hôpital ouais donc mbala liboso to na komaki ba ninga mbala moko ba endormir ngai ba ntubenga na ba iso eloko te na komana ko ba eloko ezo lekate rien na zo beloko donc de baser na bazo kufa donc yo zo e baté wana ba ina rien tant na bimi na coma na ke na sala réanimation siko na komi de oyoka bato bakomi kolela lela wow oya kufaki wa kufa na zoyoka mena na force wana te ya koloba ou bien kotuna qu'est-ce qui ne va pas bon rien mais na zoka kaka bato bazolela on comprend après que bato na chambre na ngoya landaki akufi na chambre sona akufi ngai nzanda basalinga grâce vraiment nzanda basalinga grâce ya munene na longa na coma na komi na sala ya réanimation. Donc ça la réanimation elle est période très très difficile et puis période très dangereuse. Donc ils ont ou kufa ou big. Oh un aux ana sonde na libumu na yo aux ana sonde na nzoto lote ya mwasi mbali ba tio sonde pour subara et puis ba perfusion ba d'autres partout ba biloko ba tchaka ba singa na kili et puis ni na respiration ah on a monoko na autre c'est bien. Donc c'était une période très très difficile oyo jamais ko souhaiter ko koto ta wana ya pas possible. Quand on a mona bongo et banoko selo ko banga ce qu'on expliquer ba non mais biso ko bongo la kinga na zo kufa medeni complètement. Donc so comme il y a un niveau no bon na éviter il y en a pas mbolo oya mais tout est là na makanisa nzambe et puis quand nzambe ngai mo ano yeyo so ezaki mokao na yo esala so ezaki pe mokao na opete eleka na ya on pe nzamba yoka kinga nzambe nga yokinga avec tete yo ko kende te yo ko kende te yo fo bima ba biloko nyosto ko traverser wana na ba biloko sala wana okobika no kaka amen wana nyosto eza no kaka ba formalité ya malade ozwaki po e mwana mokilike outaki ya olungu awa okomi na pe okomi mais yo ko kufa te voilà wow vraiment en tout cas balobi bozoyoka Yasmine azoloba tellement eloko na plateau mabi ya Star TV yo babi Bill Gates balobi Bill Gates Genève babi Jérôme Condé sans oublier na pesi sumbo tena babi na Pateli Matimona na kata Panama balobi leno des années lelo toza avec Yasmine babi petit frère à Jésus siko na tuna Yasmine siko eloko ni netindi yo baba no robengo ke petit frère ya Jésus. Oui. Comment funga mavuma ko funga mo expliquer ba tout vraiment bien. Donc voilà. Donc na kendeki tant on a bimi. Na yeko sala à peu près 80 jours. Mutunga libosa benga mutalombi. Na pire. Na pesi mutalombi mbote mingi restaurant la kata Panama. Voilà. Benga bon, yaka to kutana a parler to modéa to mena bani. Siko du fait que bato belo oya yebi bango. O ngape na yebi akufa. Na malade ya coronavirus. So nga sikoyo na c'est quoi? Mbalmo asinomi ngai petit frère de Jésus. Donc ezali mutalo mtapesa ki petit frère de Jésus. Mutalo mtavandi sa idéologie wana. Wow. Que en tout cas yo te ozaka petit frère de Jésus. Po petit frère ya okufa te. Akufa te. Akufa te. Et puis donc après ça comme on est très rapide libéla. Nandima pe comment parce que effectivement na petit frère de Jésus. Wow. O ba période on a traversé la corona. Mama bia. Te. Tout mutum susu. Otikala. Okotikala. Mais nzamba sekisi nzamba longolinga kuna apesa nzela odikende. Wow.
petit frère à Jésus. 2 fois te. Balobi vient na ngazo ba tellement lok babi Yasmine petit frère de Jésus na kati ya Panama. Balobi bande ko ngabo s'abonner massivement sur posa lisolo bande ko nga ko bosa to contacter toujours Mabia Star TV to ko ya kuna place sozali to ko déplacer. Botala Mabia Star TV a déplacer ba moment o ba coronavirus mais ko kutala na viene Yasmine abi petit frère à Jésus na cadre ka ya musala yo la mina pesi moto na ngala mutu na nzambe ba bien des bibliothèques ya Mabia Star TV sans oublier la pesi caméraman abiso wa la spazo pour ce image c'est caméra woman fait dans le bel loc babi exaucer moi na Paris babi le boko ezanga li tâche exaucer na pesi mbote caméra woman ya moi voilà quoi merci beaucoup OK Yasmine notre pose sous question César awa ouais kobika na yo selon yo kobika na yo eza mayele ba mindele bezali grâce nzamba sali yo ke obika en tout cas na okosa yo te lelo yo soki nzambe te parce que nzambe mutapesi mayele voilà akitisi pouvoir et pas ba médecin amen apesa mayele wana mais soki ata meso sali eke esimbi to kufi donc et okenango zero mais quoi mayele nzambe ekite pas médecin médecin le yo faut big te nani na bena ngalobi yo faut big ata ba médecin ba simbi yo ndenge ni yo bika no kaka donc nzambe mutasunga basi to mona ko ba bika ki wana c'est Dieu qui a fait le miracle ba médecin bazui kaka pouvoir on zamba kiteli bango nde basali bisala sala parce que coronavirus eza na kisi te voilà wow ti lelo eza na kisi kate wow ti lelo bon siko soki eza ke bango nde basala ki yango bele bato so bakufi te voilà wana eza mokano nzambe donc soko obika c'est Dieu soko po okufa c'est Dieu donc nzambe mutachaki maboko na ye akitisi makila ya Jésus apanzi yango epa na ngai na mbeto place alalaki partout wana makila ya Jésus abi ata ovandi 100 jours yo obika merci beaucoup Yasmine ozolo ba tellement loko nalobi eloko de Yasmine alobi kobika na ye ezali grâce ya nzambe bandeko na ngai pamba te soki tomoni bandeko bakufi lelo bandeko mosusu baza na hôpital Yasmine aleki bango na eloko moko te yo poso tala biso na Mabia Star TV oleki pe batene eloko moko te soki tozomona ndeko na biso Yasmine awa petit frère ya nzambe engo bakaka grâce ya nzambe nzamba habiti na nini apesi souffre de vie voilà da d'autres temps na baké nzamba za na eloko moko na bakamo eloko nzamba za na eloko alinga sala et pas frère na biso Yasmine voilà et ça bongo tende ko na nga en tout cas nzamba sala mine na vie na ngai donc nzamba wana kotika la kai jamais na kotika kai ata mokolo moko te OK mais na za na vie privée na nga na vie privée na nga o pe nzambe ka mutapesa nga abi yo ozala boy okobota okosala boy okombela masanga okolia okosala nyonso to na tindo na mokili mais osambela nzambe kobondela ye wana ezali etikali bela na bomata merci beaucoup toto tuno sous question mobo est-ce que on dit mais la kanzambe pe chrétien ya libela banda babotanga na chrétien 100% otaka nzambe na position nini oyebi ke makambo na nso to mokili bana botama te na komi boye so na tangi nzambe te nayebi te mse eloko yango elebima te deux fois na tia na nzambe na première position pe makambo se komokita na si OK tina na tuni otina na position ni pamba te tant mususu vio ba omene liboso na vi o komi na ngone nzamba bikisio na yasi degré ya mu eroleka tout à fait et on se la bisko otaka nzamba na moment nzamba bikisio o komo tiesko na position ni par rapport à liboso na ndengo komi lelo sikoyo o tiesko na position nini lisusu na vi na yo est-ce que oyebi te que vraiment est-ce que oyebi te que na sina ba témoignage na ba émission na zosala combien de bato babongwani amen bato babongwani ebele bamsu ba isina o vieux oloba na biso osala église OK boy alors non te non na ba te nga funa na zona vision so na vision na et puis dans la période on zamba rotina la vie c'est que ko période ça mais le quoi non Alex na don't rien j'ai une vie dans la vie normale on na za continuer na donc voilà mais nzamba za na première position on a tout dans le merci beaucoup Yasmine lobi tellement eloko balobi soki nzamba bikisio na maladie moko be nzamba bikisio na likamoko bobande konanga ezaka te ke okoma pasteur be évangéliste be prophète non be ezaka te ofungusa église eza ba circonstance mususu nzambe atindaka biso na mokilo komi nango pour que tozala yesusu proche na to su close na ye lobi eloko bon na lobi eloko place wana tant mususu ndeko na biso Yasmine azalaki ne ko sambela tant mususu 100% ba non sambela mususu 20%
mais à partir de ma big sina coronavirus bandeko nanga akomi suko somela nzambe 200% dans l'église voilà et ngoli bakaka teke bandeko akeno c'est église ba comme pasteur non ko salela nzambe bandeko nanga ezaka te aux l'évangéliste bien prophète non ce que d'autres mal robanga nzambe eloko eza très important na vie na biso yango wana yo bi bandeko nanga bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV balibi makamba bien eza kuna na kati na bo center opesa babi na pesi mbote langa la teo luchima na kati ya Paris a ba gros bisous à trop toza lisu na question na biso moko a Yasmine ce ko répondre biso liloba na yo ya suka pe conseil na yo na ba o Holanda biso na Mabia Star TV oyebisi bango nini na sengi na bande conseil moment fungo moko parce que to ke na zo ko chiter au fungo mi vraiment yo mais na opesa mbote na ba masala ya wone ko ozanga te quoi vraiment conseil na opesa soit toli o na opesa na bande fungo manga manga soto se miso fungo le moment eloko quoi na bande ko na nga nyonso ezala basi ezala mibali nzambe aleki makambo nyonso amen oyebi na sina ko jongo pe trop na émission soki nzambe tembe nga na bimite okokota koma ezali koza sous anesthésie koza koyeba rien mais kolunga na koma okoma na réanimation c'est une période très très difficile kunaka il faut kufa il faut parce que situation yaki bon nayebi nde na koexplike yango te donc nasengi na bandeko na ngai ya basi ya mibali osambelaka amen otiaka nzambe na première position nzamba kosala nyonso akorépondre nyonso ozala nango beso amen ata eumeli kozala no pese te obane eloko lolobi nini ata oumeli na prière voilà nasina oumeli trop ye bazo okana eloko tosala te il faut koba kaka koba na prière ya nzambe mokola kositukisa yo okoyeba te olobi eloko omonaka mo eloko mo eyeli yo koyeba kutu te mo eloko eyeli nga bwendeni oke baprière banosala wana et puis nzambe aprotégeaka moto a tout le temps oza na mbeto aoprotege parce que bayi na butu bana bango basatan bana na babutu obimi ozolamuka oza na douche oza dans la voiture azoprotege ok donc nasengi na bino bandeko na nyonso basi ya mibali otia nzambe na première position voilà nzambe akosunga bino et puis akopesa bino nyonso boza nango beso voilà merci beaucoup na bandeko na nga tokoyima koshite balobi mbote nazopesela motu fana longolo linete kwa babi pati nzambe babi madame dauphin na kati ya Londres babi mwasi atona baepice babi sponsor 00 babi pati nzambe babi nalaka na mwasi moko na Mabia Star TV na kati ya mibali Yasmine olobi na bato nini oyo bazolanda Mabia Star TV mpo na chaîne na biso ya Mabia Star TV oyebisi bango nini mpo na chaîne na biso okoencourage bango nini bosabone massivement bosavonnier bosavonnier en tout cas nasengi na bino bosabone massivement na Mabia Star TV omonika cloche wana olaike pa mbala moko koti voilà bosabone na massivement na Mabia Star TV balobi bo s'abonner massivement na chaîne ya Mabia Star TV babi na kata Mabia Star TV babi buzo bezalaka te makambo ezalaka toujours na logique babi oza na lisolo koloba lisolo ko osunga comité so ba ko Angola ngolo ba ke ba congolais na ba ngolo toza biso nstu ba tumoko o contacter toujours Mabia Star TV toza na robeta lisolo na yo Yasmine okoki ko pesa bandeko na yo mbote bazolanda na poka lelo mo ba mbote ko na mutu na kati opesa mbote ba master na yo pote ko nso ko chite. Merci beaucoup Mabia TV. En tout cas, on a sepeli trop lelo. Bon, on a pesa mbote na Mbuta Lombi na Anastasie. Lombi place Bazari, on a pesa mbote. On a pesa mbote les soso na Lambi aux portes de Paris. On a pire petit. On a pesa mbote na petit na ngai oto to ane koto yo oto pema na ye oto sola ka tranquillement. Nono Kiazayako na David Londa. David Londa la star apesa mbote. Apesa mbote David oki libanga. Na pesi mbote na général Juntown. Na pesi mbote na maître Tarzan. Maître Tarzan. Voilà. Na pesi mbote na Jonathan Mundeke. Jonathan Pelemboy. Freddy Boakikonda. Voilà. Freddy Matete zéro échec. Freddy Kaimbe Bwana. Mbote na bino ngoyo. Léon Weta na Kinshasa place ozayi na pesi mbote na famille na Angola. Famille na ngai na Kinshasa na pesi bino mbote. Pour sanité, comme on a c'est pas un problème. Vous en avez moins kiloté. La personne nous tombe, c'est pas un problème. Merci beaucoup.
Merci beaucoup na bandeko balandi Mabia Star TV. Merci na ba obo partager bandeko to sala musala moko. Neto baka ke koni moko epelisaka moto te ceux qui to ba koni mibale moto kopela. Na chez la Mabia Star TV to za besoin soutien na bino. Na ça belok babi to za besoin soutien na bino. Donc yo sortir l'icône te mo epé chez la Mabia Star ke liboso ezate. Yo ba bo s'abonner massivement. Babi oyebi koza mobile kitoko kota na Mabia Star TV. Oyebi koza mwasi kitoko koza mama me babenga ko bebe kota na Mabia Star TV. Babi makama bien eza kuna nakati. Merci beaucoup na bana changu, merci beaucoup na bana Panama na Kenya bino boyambi ngai. Merci beaucoup na bana Autriche na pesi, merci beaucoup na bana Kinshasa nyosa tout. Yasmine loba moi suka bon to kata na biso. Na sepeli lelo Mabia Star TV. Ayi na résidence na privé. Voilà. Ayi otala vie na ye. Petit frère à Jésus. Voilà, cadre comme musala quoi. La cadre boulot na ye. Voilà. Au résidence privée ya ngai. Ya moi ye. Toi dans jardin. Voilà. Jivango Kala na peso mbote place aux amis. Na sepeli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao ciao.